Mais passeport rouge, je n'en suis pas. Passeport rouge, je n'ai pas Suisse, je n'ai pas rouge à solo. Oh, na croix à PME. Je suis rouge, je suis né. Et rouge, je suis seulement ah, bah rouge à ambassadeur. Il faut na mériter à moi. Ceux qui va bien, va bien mériter à moi. Ah donc, oui, il y a les colos. Ah, on est là, le monde entier, on a un qui est mobile. On a beaucoup de babouilles à la montée. Ce qu'on a béton beau. Mais il y a des choses à moi. Il y a des choses à côté, je peux aller coucou un peu comme ça. La comprendre. On est dans 100 les coucouma. Donc, les États-Unis, ceux qui ont juste ticket à la Québec. Mais il y a la Kinoro, la Polo, bientôt, la voyage dans la lobby. À tout moment. Donc, mon numéro sort dans le fly. Bébé, tu n'as pas comme un musicien, tu forces qui était. Comme un musicien, non, on a la guitare, on a la chant, Azoye m'appelle Azo accompagner. On a ajouté une initiation, on a rapide bon initiation pour te les gars na télé, naïe. Tu sais manger mobo naïe bisouté naïe. Tu vois, là il y a un nito qui n'a numéro, tu n'as ça molo mo ba mon. C'est quand on te souvient dans d'akou, ba ta publicité on a ba mona qui ba s'intéresser na chanda mon ba benga mende ni fumo na naïe bela sonte mo créer le mo ga publicité ayeba. Na pe nazo banga na 5 ans na oyeba ndé. Ba casque uchi ba casque zo ya chao. La tunière, est-ce que tu pourras chanter avec la déjà déjà dans courage tout. Il y a un peu ça bébé vraiment pour la publicité mais ça dit que propulser malamoko après votre bani au baksa bébé élégance après tout la promo nanga mais il y a la guitare qui est tout destiné qui ou bien tout décidé que l'élo ou comme musicien ça là tout qui to betiti na ba TV5 qui n'est pas tout bête na simachanda a même pas musicien na nenga za ba musicien na la poto tout le monde à 5 ans on a même pas musicien na poto ba musuba tikala et puis ko yema na wendo koloso ayo ko yema na wendo aga olukanga po sala ba enregistrement na ye akutani pe na chanda lokola yoka déjà chanda c'est na ye na bisi per nga ko cha voix na nzembo ayo ko cha voix na nzembo to salika nini mélange wana ndenge monaki pesa ki wana pasi nanga mama yoyo pasi nanga mama yoyo pasi mama zonga nokie soki bayoki kombo ya ototale na monoko on a banzimbo ça succès pour moi et puis banzimbo yaki moibeli après siko le to beta na ototale succès makasi nde bata ça suffit bayiko yibanga ba elle banani ba Pablo yaki mécanicien ba meminga siko na ça suffit à partir ya kuna nde to yeba na siko na ya yuyuki wazaki mama leki ukulut na éviter donc yaki neve na bango ale ba gare nga siko na lupango na ko fanda kuna ti moko mususu ba vie moko baye ba zo lukanga batinda ba ona nani na vie mususu to na matete asa ku fayi déjà alors ça na onatra avec neti pilote onatra yende siko ya ki mista ya ba vie wana ba master papa wemba omoni ba master papa wemba siko bango basaka business nde siko ba ngai ba braza vive la musique ezo ya braza et obeta tina Pointe Noire alors siko l'air ba kati bana ba marchandise na bango nde vient ba a conseil bango bo kene pas petit moment raillé à sérieux so bo pc bilo na bino le bino bo uta Pointe Noire bo zonga ako sala bino ba makambo na bino tout donc finalement ba zaoya siko pa nanga so bala le ba uti Pointe Noire ba kutanga na yembaka na ba massa siko ka to na ba dungos to na ba misha donc équipe nanga to les compliqué le ba ma solo c'est comme moi ya olala biso tout comme siko na niveau braza to comme ka ko chai mais l'air to na pause to zo yemba na côté na comédie pour exactement na côté to na côté donc déjà l'environnement nanga ba master to zali na bango naki na master moko boye alingaki aki azosa les deux donc aki artiste vraiment complet moni ba muso mona dona bango izo sengate ba kende loin mais c'est un artiste complet Mr. on a Kalenda alors donc yé to dosa na ba numéro ya ba gag la comédie ti toujours évolué je me suis tout na master mususu to comme 3 to signer à boule les élus surtout qui est la télévision pas les on a na RTNC2
tokomi kuna préparer sketch na biso kitoko quoi. Bon, à l'époque il y a avant les cas il faut basala bino nini test. Bon, l'accident test na bino na bino ngezali so ba monde qui ça bien ndeboleki. Au biso lem tout ça au sala test wana vient nga dava la kuna mangobo na lukuli et puis bazaki suna ba comédien à l'époque. Ba moni biso to ça le kona ba sepeli mais tu comprends était bazwa biso te. OK. Mais bango ba beta sur numéro après. OK. Numéro la bino mais ba numéro beton. Bango ba beta après. Bon, les romots tu as on peut expliquer bon tiki na biso. Mais donc en tout cas tout musicien, aux artistes, aux comédiens Congolais solo. Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes samedi 30 juillet 2022 parce que c'est aujourd'hui nous allons clôturer le mois de juillet par cette émission Industrie musicale, une émission en caractère socio-culturel qui fait en sorte de promouvoir les artistes de la République démocratique du Congo. Je suis Jean-Cy Luonda, attitude égale respect. Je vous avais dit sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, nous allons recevoir un grand artiste de mon pays, la République démocratique du Congo, Maraï Maraï. C'est lui qui sera l'invité spécial de cette émission Industrie musicale. Pensez à Papa Wemba, Bakala Diakouba, Linyoko Yatembe. À l'époque, il appelait cet artiste Murunda Murunda. Je vais me lever pour recevoir cet artiste, Maraï Maraï. Bonjour, Jean-Cy Luonda. Bonjour. Merci d'être bien. Murunda Murunda. Ouais, Jean-Cy. Bonne santé. Ça va très bien. Ça fait combien de temps on va à Kinshasa hein? Bon, moins de 10 jours, hein, donc disons une semaine. Une semaine déjà. Ouais, une semaine. Au monde Kinshasa nene. Il y a Batou, il y a Mboka, il y a... Namamunyo so nelo nini oyo remarqué oyo tika kite, mais oyo kutango. Bon, Nazara mingi à cheval, qui est une poteau, mais et bon, et là on a remarqué plus ils ont frappé mingi là, il y a une moto, hein, une moto. Le matin déjà. L'air mon a signé un mot. Aucun aéroport au bon embouteillage, l'air est l'équipe. Mais si on a signé deux fois. OK. Ouais, tu as valise na kati. Réalité à qui? Ok, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Cette émission, nous allons le dédier à Aristote Paro, notre très cher chef qui est très scotché, connecté à suivre cette émission. Et puis je vois directement sur en Angola, je salue Jean-Claude Mabanzo. Il est scotché, connecté à suivre cette émission. Moi, je l'appelle de l'herbivore parce qu'il est scotché, connecté à suivre cette émission. Nous allons vraiment être ouvert avec cet artiste. On va parler de beaucoup de choses. Mais il nous faut tout ça, la rétrospective de Solo La Pena, Maram Yakala. Je rappelle à tout le monde que cet artiste Obomona sur ces plateaux, avant de faire la musique, avec Olingapé, moi, ma comédie. Si. Parce qu'on côté la comédie tendelle. Bon, la côté la comédie c'est pour exactement na côté tout na côté. Donc déjà l'environnement là. Master tozali na bango naki na master moko boye alingaki aki azosa les deux donc aki artiste vraiment complet moni ba muso mona dona bango ezo senga te bakende loin mais c'est un artiste complet Mr. on a Kalenda. OK. Alors donc hier tozosa na ba numéro ya bagag la comédie ti tozo évoluer je musu tokuta na master mususu comme 3, tu signes à boule les surtout qui est la télévision. Pas l'heure on a qui na RTNC2. Tu comme tu préparer sketch na biso kito quoi. Bon, à l'époque il y a avant les cas il faut basa la bino nini test. Bon, l'accident test na bino na bino ngezali. So ba monde qui ça bien ndeboleki. Au biso lem tout ça au sala test wana. Vient nga dava la kuna mangobo na lukuli et puis bazaki suna ba comédien à l'époque.
bamoni biso tokosala eloko wana basepeli mais tocomprendre te bazwa biso te mais bango babetaka sikoyo numéro yango après numéro na bino bango babetaka yango après bon lero moto aki nano mpe esprit te bon totiki na biso mais donc en tout cas tout musicien soit aux artistes aux comédiens merci beaucoup, c'était juste une parenthèse parce que Tozo Kota Malembe et puis je rappelle à tout le monde encore qu'aux l'artiste au Bomona bon méga pas maté parce qu'il fit boxer aussi n'a monnaie directement s'il faut rappeler les gens Maître Rada qu'est-ce qu'il a apporté na parcours là Rada Yazaki omoni alongwaka na club oyo nga na kotaka asalaki club na ye Randolph asalaki club ne surtout bana matete ye asalaki club na ye mais esimbaki mpo aformaki sikoyo bajeune ebele babon boxeur biso sikoyo totikaki na bavie baadios bavie mosusu na bosani tozalaki na foyer sikoyo ya matete wana et bon de temps en temps tozalaki kobunda sikoyo biso na bango tokende ta mosusu toke na RTNC2 tosali mpe combat télévisé mais bon beta pe bakao bakoya bunda ebele bafuyi bagarisha soki bigarisha na matete na bafils l'écosse voilà to sala bakoma na bango s'il faut rappeler parce que tous en a rétrospective to bandoya Malembe Jean-Paul Engambe et to beti na bango na bale po ya iso grand joueur na pe na beti iso bale ay numéro 9 parce qu'il y a tes amis, tes collègues, Oyo Courtoya, dans les années, je crois, on va nous expliquer Bisso Malembe. Neti Mutuloko la Macheba. Azala nani na vie na yo. Macheba. Voilà pendant master, to botami, to koli place moko, ba parents na biso déjà bazaki bandeko. Donc toujours nous folé ba momi place moko. Pour Macheba qui grand dragueur ba momi. Donc au kota winza matete wana sikoyo soto aga na piaka ba mero batika bana bango ba utekela bango wana sikoyo wana ba chéri na bisoti au Kenya petit nini misi moi 10 francs la pesibino OK to sali nini tour ya marché soto bendi moi là to benda allez to vivre dans to lia tout ça donc Mathieu qui pendant master azali master to la biso na Dungus, Mr. Anam Swakoufa. Mais en tout cas, Dungus na Brazzaville. Si. Il y a un jeune, mais en tout cas, il est très bien quoi. Ok. Je crois qu'on va parler aussi de la musique parce que vous êtes artiste. L'orchestre compliqué à l'époque. Siriwana na ebi que na commune ya Matete, vous allez na ba Boumatous, ba Misha Brown, Stella Omo, Lindanda, Chope, Linda. Chope, nani susu, Wepa Shiro. Moi, et puis même que Jolie Moubia là, les gars Kester. Il peut tout ça na ekuna les compliqués, mais avant na comment les compliqués na bossa na rappel à batelo monte que dans un orchestre Bocha. Alors Bocha on a Mr. Moko Teddy Bochano. Il y a Zaki neveu, il y a Baudry Tété, donc le grand maître Baudry ou il y a karaté. Donc to banana on répéter kuna. Donc bato les compliqués le kola bazalaga même groupe na Teddy Bochano bakabwanaka. Tant on a commis pas Teddy Bochano bango ba s'intéresser sur konanga, ne ba ko solliciter ngana ekota ce qu'on a les compliqués par chanter. Les compliqués et apporter là au nini la carrière là. Ebele on a pas qui base. Moi surtout qui ba sangoti. Bokenda la ba église, la prière, ou ba communion, on va parler ba discipline donc on va bouger pour tout. Ce qu'on a partir les compliqués ne ce que tindaye que beaucoup on a ba tinel, beaucoup on aller. Ouais moi esprit côté. Donc vous avez combien de boules il y a non on aller kana. Ah bon nous ba tanga sous ba boule. Nous la l'esprit côté, vous petit pli, sololi et les qui na moti. Na bato musu ba ya ka wana mona pli na ye banda obeta ici la beta la pli amela amote asala ni ka pli amasolo de belebe masolo belé mais binosko bo consommer surtout Mr. Tarine dans le fan aller ba na kufa botoriondo grand comédien
soki aye akobeta bino basolo bozoseka lokola maboma bakomaka période moko mpe na kester boye donc ezali kaka ndenge wana batinel bozonoile bozocreye bozobeta musique donc yango wana epesaki mwa moke ouverture ya basikoki bon naza artiste donc nakoki koaffronter bascène bamakambo ebele. Nous continuons toujours à parler de toi parce que vous en avez carrière et à Moulaï, mère supérieure. Ouais. A apporté là on est la carrière là. Maman Youyou, mon élève Tolomwe Matete. Pone na ina au na ba orchestre ya Matete wana ba massa. Na kenaki na commune Kinshasa. Avant na kene una vie mon mutaya ki ado tchanga makelele bino orchestre na bino logo te biso kuna na kabarili yoto to na massa moko moni papa fioti. To kazo yemba za bodon tellement makelele gaga de décider na linda wana. Et oui bon tobeta tour na commune de Kinshasa to notala makambo ele kande la soyema na ba Carlito la classe to we mana ba Carlito ba Debaba ba Malembe Champ banan surtout ba Juju à Drumer Juju che wa beta na Victoria place na noye baba musiko ya mwana donc to kei kuna ka na aventure to lu orchestre petit mo ayo va biso abino bo lu orchestre bo tu as te expliquer nettoyer siko ba bengi biso to koti na le pango mo na lwa pula wana la jouer guitare quand l'oyemba tout batondi ya osana te or toujours batté na minute wana bango ba beta na Jolino Kezoa na quatre orchestre na bango siko ba Jolino ba uta ko longwa ba sala ko groupe na bango na Vengenistar alors siko bango ba zali vraiment na chanteur à remplacer Jolino donc tant na ye na l'oyemba ba siko ba mouvement ezongi on le yemba banzembo ni wana na totale banzembo to yema na totale banzembo yaki belé pasi nanga mama yoyo pasi nanga mama yoyo pasi mama zonga noki soki bayoki kombo ya ototale na monoko wana banzembo sa succès pour na wana et puis banzembo yaki mo belé. Après, si vous voulez, vous êtes au total, succès, makasi, ne bata sasifi, bayo yibanga, elle banani ba Pablo, yagi mécanicien. Ba meminga siko na sasifi à partir ya kuna nde to yeba na siko na ya yuyuki wazaki mama leki ukulut na ebite donc yaki neve na bango, ale ba gare nga siko na lupango na ko fanda kuna. Amoni ti bata au total ni ba silikaka. Et comme ba bitumba to ke ba prison et ba la justice ti esali ke na kolongwana alors l'air na longwe olena zonga su totali na moni que ça sert à rien pour déjà hein mouvement que ndé dungus master na ngai ko yebsanga to ke na so braza to ça sur ba activité ba cop na ba musique li souté mais comme ba cop ya oteka commerçant pena to comme oteka ba na tongo bulamu ki tongo 4h du matin boko ko luka ba ballon ya tombola na excuse ko somi ba ballon tombola boye na ngo pambo bandi ko repasser siko ngana ba repasser te on master tout so ba yo mona ba comme na ba 10 sachets déjà ko bien ba obeta pe no mona ba kangi ki to ke zunga local et la masse prête à porter on a siko na ba mawana mona ba repasser ngata msu 3 litres ndapena no choquer moi 3 litres na ngana mona toke na ville to choquer mbila kweli ba obeta ba to mabe na bime o vini na yo luka donc mais na ole la chaque fois que ngapena yemba na ngava vraiment na yesu no ba via boye ti moko mususu ba vie moko baye bazo lukanga batinaki bango na nani na vie mususu to akini na Matete asa kufai déjà azakosa na Onatra azalaki neti pilote ya Onatra ye nde sikoyo aki mista ya ba vie wana ba master ya papa Wemba omoni ba master ya papa Wemba sikoyo bango basalaka business nde sikoyo balingai baya Braza vivre la musique ezo ya Braza et obeta tina Pointe Noire alors sikoyo lere bakati bana ba marchandise na bango ne vient ba a conseil bango bo kene pas petit moment raillé à sérieux so mo pese bilon na bino le bino bo uta Pointe Noire bo zonga ako sala bino ba makambo na bino tout donc finalement ba zaoya siko pa na ngo so bala le ba uti Pointe Noire ba kuta nga na yembaka na ba massa siko ka to na ba dungus to na ba misha donc
équipe là toi les compliqué le gars m'a solé c'est comme moi ya olala biso tout comme sur na niveau Brazza to comme ka kochaye mais elle tout dans la pause toujours yemba parce que on a bien bo chaye ya système les ala oui ba coopérer les baningisa baningisa bo et ninga na te biso na ba sachet déjà na sachet sur to OK na soir prendre ba train na biso le mois avec na matadi bango pe bana ba train qui na Pointe Noire alors to kota na gare wana le train télémi ils ont côté ça batu baké tu côté toujours chayer dans la fenêtre OK donc aya mo gazui atali bo ya azui là à pêcher mais mo soit au fond la boue soit au fond là sur place tant moi vraiment mystique avec bino bo pakati tant bo pakata siko ni ba bezo mbila siko wana colère siko mbila o ya na colère donc azo luka bino pe aso bakangi yo donc o lia frappe même makambo ti le continuera ba système ba cop wana surtout ba ta biso ba yebi ozala ba chando c'est le même on de chando na biso te mais na biso te ba chando zala o mona coopérant ana kina o te ka chando mo surtout mona na molili ya na soir parce que na soir il a mebi masika comme on est la mère demi mais ils sont que oh yo mon ben dango ça va mouvement mo pour tromper quand yo peut ça là bien nous avons un système mon de nous question pour on lagi et ko ka mais faut réalité on a vous pas so melo donc lito ya ndingo ya usaka na degré na été au moins peut-être sur très manière de démarrer aux landeka ya pe so là ti suka nango pa wana uta vrai pour train ke mon yo tika na lalier donc italien parce que parcours wana Yerozala, coopérant, Chayer, Rozo, Luka. Ça t'est poussé à quoi en fait? Bon, au moment où tu as jeune, toujours là, Moutinamtaro, Luka Vinae, toujours Luka va venir, toujours là, on parlait trop politique aussi à l'époque. Surtout moi, ça n'a pas politique trop, donc toujours sur un ennemi, ma politique, à comparer Brazza na Kinshasa. Avita pana bino babilo ke mataka pamba biso na Brazza lipa ezaka débat et boujarate ozomona ba ça ba comparaison finalement ngape comme ko tikenga et bano pe ngape lero wana moi ko révolter à l'époque ndé to ko katsa Brazza pour na non pas zo lukaka mais entre temps ebike na yembaka et puis na si sali kutu ko lobate tango loba na ngai to uta ko so na début auto no sala comédie wana na comédie wana to kendaka tango esimbaka te jour ango vive la musique a la première sortie na na télévision donc vive la musique a beta première fois vive la musique a beta c'est comme ngana zana kata salle na mi retrouver na salle wana côté comédie ba zubi sauter mais loka na sina mi côté là na salle na tika na salle c'est qu'on vive à peine là espérant la Chakara j'adore les Cambodgiens Aziza et puis na Bipoli les 4 premiers chanteurs ya papa ba obeta c'est qu'on a mis retrouver na salle d'ailleurs na ba image en hermo na mimo na kata salle donc ba beta ba impressionnant makasi donc première fois na mona que non musique est changée il y a vraiment très impressionnant. Dans un quartier, nous avons une polémique. Nous expliqué nous les cas. Donc voilà déjà place déjà. Nous avons un lien pour vivre la musique. Ok. Je crois les gens en train de suivre cette émission. David Lutete Gaocho, je te suis depuis l'Angola. On va prendre une pause pour te l'accès image encore. Expliquer Bisso cette chanson. Et comment Mandengeni, Rosalana Banani, qui t'a inspiré, qui vous a inspiré, c'est pour faire plaisir à Aristote Pango, notre chef qui est scotché, connecté à suivre cette émission. Et puis, je salue aussi l'homme minéré, Tom Mouzitou. Respectant le gars qui a vécu cette époque, qui était là. Est-ce que toi, tu étais là? Je ne sais pas quoi, Marc, affectueusement, je salue le boss Kabobo, Yamama Nelly. Ah, ces années-là, ah, Naleli, c'était la chanson musulman, une chanson à succès. Ah, Maraï. Dans mon image, au Canisini, il y a l'époque. Beaucoup n'a pas de surprise, n'a pas été une image. Na kanti ma mebele pour awa sikoyo Victor et Salah na viva o papa mbasala ba témoignage so yepsenga kuta vana ngana yo mona ba témoignage ya papa mbasala que Maria memela se souffle o lero na papa donc Victor et succès au salanate
sikoyo banzembo esalaki ke to remonter sur vivre la musique tozonga na top et puis bon souvenir c'est belé na koloba olati bien c'est rono yo olata bonne na mona weston na makolo weston na kofilo bide ka kabila yenga yango quadra pour ye sikoyo azaki conseiller artistique ya Papa Wemba à l'époque donc azopesa banzemo mais azaki pe ko conseiller artistique c'est rono na base weston na bon oui oui aza ozwa mota uta pe ba poto ba nini biso na to wano ke ba poto te sikoyo ler nga na ye na souffle na ki nango apesi nga komo ya Karl Hans Rummenigge donc soki soto benga na kofi alors bala Karl po yim tapia nga komo ozo ba Karl Hans wana ebie atana mais yo tu n'as pas question de que faisait une seule en va téléspectateur de bola na biso siko un joueur moralement à l'époque balma babima na bazwaki coupe du monde siko bazaki na joueur wana Rummenigge mener ya osala na te on a siko kofi a surnommé na Karl Hans Rummenigge siko murunda va pese la ona boule bon via na obenganga yaki ba kombo na ngam na créer pardon excusez-moi yaki ba komo na ko créer ngamoko au créer lelo marai murunda kabundu mukunzu lirada so ba komo na appellation na elno la tsaniti murunda nazani c'est le côté il va marai mais changer ba forme c'est quoi bon l'air on a été comique tu vois on a même la vie voilà surtout moni siko ba momi to mo benga momi ba kabundul donc so momi a penda donc bien neto mo lelo to benga ya mado ni kabundul wangela sage momi a vimbo te mais no impressionnant voilà donc yaki ba kombo to créer ka ba série wana encore bien likeke likeke a mystique mais likeke on a mis la soutien likeke otika kala natika gale na boti chanda na tiki likeke ok to ya peto so la pe maramba chanda mais to zaka na rétrospective betele sono li solo ya Kishinga Mpemba ouais na kinsa kuna matete yo na mono la mystique betanga ba biloko moko boye Jean Calé Kalambai bah bonjour na yo Jean Calé Kalambai donc Kishinga Mpemba ya ndako ya ba mondo lai biso lere ba parents na biso ba teki lupango na biso to akina wana matete na quartier Lokele ba somi ndako na kisenso côté ya Saint-Thomas alors siko ngai na ki ma choté ya olanda ba parents na kisenso na sali nini lere wana musique siko comme makasi na komina na komina Kinshasa na komo beta na auto talizangala la so na auto lo bana papa Fioti alors kuna siko ba pesi nga parler na komo fanda kuna ba pesi nga momia ndo s'occuper na ngam makamutu donc na komi siko na komi na Kinshasa na lwa pula wana mais musique ya ma faire ba momie banda kale musique marchande la mona ba momiti ok yo mona ati musicien so ka beta fo ba danseuse baza pene so ba danseuse pe baza te harmonie pe zati donc fo ba danseuse baza là so pe chanteuse azoyemba il faut pas danseur baza ou bien chanteur mususu accompagner mais ba danseuse ba kabola bona ba liberté ça dépend esprit à leader donc mon homme esprit na ye Kishinga Mpemba bref to Kishinga Mpemba siko l'air na koti viva auti ba brazza ba au total ici si là na koti viva siko yo mondo là master na ngawana ye azalaki net bureau ya debaba debaba ka frère debaba ouais paix à son âme siko ngale na koti na viva ngai na ye na bon momi moto akina na Brazza la ninga na Kinshasa étoile des femmes debaba pe momi na ye akina na Brazza la ninga na Kinshasa o yemela tout voilà c'est quoi to komi papa me accompagne de azwinga mais ngala moi c'est Brazzaville yepe debaba moi c'est Brazzaville c'est quoi na kin na mona kina zonga susu ba matete ba nini ya déranger nga alors na kei siko pa mondo là au monde là il a adopté nga malamoko pourquoi adopter nga ya kimuta ya debaba parce que siko grand frère nga abala siko petite sœur ya mondo là siko to komaki na moi parenté mo siko babenga ya famille ya bosemi ki na kati alors olena fana na banga moyo kuna na babutu okati sakati Thomas kuna okebanga moyo donc na préférer na fana siko na Kinshasa wana na Kishinga Mpemba
kuna nde sikoyo permettre ngana mondo era ni to bimi to zongi to ana parler to fazer ti comme ba mission vivre pe ba comme ya wana ba petit prince bengali ba petit makambo ba petit ba mubulu ba nan tout ça ba comme ya wana ata comme ba kisinga pe bimi na pesa kombo bon ngam na pesa kombo wana mais sikoyo inspiration uta na kisinga ni za nini l'air Mobutu a na pouvoir saka ba groupe ya ba o ba oyembela ye sikonzi mwa ba oyema kisinga pemba minini ya bikolo nani na tuisinge pemba wela na katange donc tuisinge pemba ya ki makamu susu siko biso kaka likeke kisinga pemba yo tikana kisinga ti ezwaki pe kombo wana ezwi en pleur lelo koma ba flamingo lelo koma ba kuzu lelo koma kombo bele bon biso yaki pena kunzu te kisinga pe melingo loba bikok donc palais annexe oyo ya ba master ba serpère mona tour na ngai so na kati bino bozela non so boye na nzela una keba poso beti tour na toilette ko kuta da tu sa le ke wana ndenga ndule ko ndule ka complexe ouais dans ce pays dans esprit ala le la rabino tout so ça nini yo beti tour boya récupérer mon amai donc ba manga ki singa pe mezaki ya belle époque ouais. Nous avançons avec vous. Je crois la régie va nous aider parce qu'il nous reste quelques petites poussières de minutes pour recevoir aussi nos invités, parce que Marai Mara était notre invité principal. Nana et fille. Je me demande, à cette époque, Junior Ramazan Itashima, est-ce que vous avez tous raté? Nazomi Tuna, est-ce qu'à une époque, Oyo, le très spécial JM Boda, vous avez tous raté? Marai. On a un succès. Oui, succès. Ma casse, il est retoqué à Lubumbashi. Stade de quoi à Lubumbashi? On a dit que nous voyons à monter. Si, bah, tu es bien à monter. Bah, quand ça, on a dit que nous avons à l'époque, mon beau. Et les toqués à Lubumbashi, les sérieux, tu es ma nana et fille. Je vais ma ceci, c'est là. On a donc succès au Saganate avec Kwempa, Luciana, Redi Amissi, attaque na biso wana fafa de molokai pembe danger on a toqué Lubumbashi to bete na stade na Lubumbashi na stade na bango wana donc toi pende na stade kuya na université là na sima toi pende kuya bato bazoka usakana te ba ambulance pour les organisations zalaki société oya nani ya minière wana nini na bosani komo na chez Camille bazaka na ba ambulance ba na hôpital ba mangamutu. Donc bakena na bopito banini biso toke ko beta na likasi après to zongi to kuta batu bayo kota na concert na biso le to uti likasi na ba msuba na ba bando na maboko ba msuba plâtre bayota sundule c'est un succès oyo car ezalaka te ke yo car okotika rien et car nanga na otamona na papa e magam taina car l'air mo de temps en temps c'est ko biso to ayika batu ya ba lito ika na taximen ozueti tamboeli les journées madame so baza ne fan afsengi yo pe rien soki pe rien ta mosusu ofuti ou bien mère mo boye okeka na quartier pa na ye ya silali na taximen kandi makambo ebanda kala basibele babule lokwa neti bamission lelo mabanda eser mo baza financiaka batebele babuleka ebanda lelo mais sikoyo kokamwa et là telina bino mutuna bilamba na parce que pourquoi pas ezaki uniforme mo que bino bozoe mais papa wemba bozana style on apparemment viva ezarane logo on a te ya biso na viva tena mama mona te olata ba uniforme tayi pena mama mama te bobina ba chorégraphie biso tayi mona mutaw beta danse na ndenge na improvisation et peut olata na ndenge na ya mona série mo boye l'air vive comme si batala ko bakoti na viva batutu bakoma ndé na tala ko bakoti na viva donc style wana tala ko na viva ezalaka te biso moto obwaka batu yemba to obwaka batu na biso mutamtala tala ndenge na ye po kasi bitumba bilamba kasi l'air wana ko ba nani olata nini siko ngana olata nini po nani alati nini donc guerre ya mona mambali pote salamaka parce que
papa yemba olata danger Yo bimana li sera olata danger si on a calculé na beti matolo il avait mon année et mon année on créer l'on créé liputa dans la bimi dans la télévision et kangape balamoko. Ah, cette époque-là, qui était là? Tout le monde a dit que non, j'ai signé à Zalaka na maman Gebiona. C'est des marins abîmés, les putas. Bon, je comprends que Batebele. Image un peu de Luka. Mais mon monté, la mon monté. La limite que vous avez sur l'image, on a pour RTNC, la période de moto, on a un système, ma bande, mon boué. Alors, le système, on a ici, on a témoigné, on a décodé, on a un système, sur la réalité. Tu perds l'image belée en English. Rumba Marai. Rumba Rai. Rumba Rai. Ouais. Et Kenda. Rumba Rai et Zagi Marai. Monte que Rumba Rai. Rai. D'ailleurs, si on a dit Rumba na biso moko Rumba Rai. Rai. Donc, ezaki orchestre na saki yango tant on a un instrument na uti siko poto. Si si. On a un instrument sika. Voilà bobeta na confiance bar. Pas Olivier confiance na tete on. Voilà, mais siko on a viva tant on a confiance yaki viva. Viva. OK, na ko on est viva. Viva confiance méridien viva. Siko tant on a un instrument on explique viva. Mais tant on a combien bakolo orchestre bamoni ke mendeni ni patron avec instrumenté vous avez instrument 12 et salami bena non à place mais assoir papa ba sali tout ba période on a vu ba musicien tout même on a mikili c'est comme on a tika na ba instrument nga on ça ni na récupérer quand ba musicien soit vivre to avec na bango ba Gloria Bulukutu ba Stino Mubi nani suswa ba Ichari drummer Richacha soliste tout à récupérer bango ce qu'on a sali Rumba Rai. Iko to bandi ko répéter ta papa mbala yo azu so bastino bani na yo mbango yo banga stino kenaye. Stino mubi. To tikali sikona Gloria. Na ndenge to beti to sali ba danse to sala ba di mais sukuma ti ba japonais ba yo s'intéresser na biso. To kei Japon ba memi groupe wana Martina Japon. Alors à partir du Japon to beti ba concert national Japon sikona retour ndenge na futaki ba musicien nanga ba caché na bango ba mususu na ba relation bazwaki na ba japonais bazongi ba potone Gloria Kendeki ndenge ba Fiston Lusambo soliste Kendeki bazé belé na Angola ndenge naza na Wajeri guitariste nanga azana na Angola na PCP ba mbote soka zo la nanga Wajeri et puis ba mususu bazonga na Japon neti na Japon kuna toza na Edosha drummer mais siko akoma pe oyemba ye azana Japon bota pe kuna comme japonais donc voilà Rumba Rai tant aussi qu'on a zongi na gina moi si moka mundele oya sombelanga ba instrument on à l'époque alors là na keina Suisse à la robela bela trois comment il a ba problème à santé makasi comment que Mama Chanda te mama on a Rita Sang OK on a dit moyen à bouger sous mingi là qui côté orchestre ba instrument na côté kuna na zo sala ba suivi ba nini et ça dit que bah mais c'est pas comme lemba alors d'ailleurs à l'époque bah aussi nous mais ni marai so ye succès bandi ozonga kapoto so ye succès or que mama poto ebika ni ça va qui moi difficile ya osala les deux à la fois moni ndé ya on a Rumba Rai ça qui lokola mais là c'est Rumba Rai je crois il nous reste quelques petites poussières de minutes poto si sanayo on va parler vite fait de bébé Chanda ça a succès au Saranate grâce à l'initiation de son papa mais moto ane bomana ndene comment on a bébé Chanda koye mana ba grand artiste ya mboka au stade de martyr plein mais aujourd'hui azali susu te tol basko époque wana ezala ye époque ezala suyete ou comment moni ma ezama manzambe donc biso to wosa te bébé Chanda pas comme un musicien to força qui était comme un musicien non ngal ko na beta la guitare na yembaka na mwana ala na ba chananga azoye mapé azo accompagner on a ajoué na initiation ezala rapide bondeni initiation pour to lega na télé na ye tozoye manze mobo na biso te na ye ko laika na nito ke na numéro te na sa molo mo ba mona c'est que tant tozoki na ndako ba ta publicité ona ba mona ki ba s'intéresser na Chanda moni ba benga mendeni fu mwana na imbela sonze mo créer logo moka ya publicité ayemba na pe nazo banga na 5 ans na oyemba ndeni ba casque uchi ba casque zo ya chao la première est-ce que tu pourras chanter avec la donc voilà déjà azaki ko na feeling déjà na courage tout ni avant to ça nzemba bébé ko wana vraiment ezaki na ngoka pour la publicité mais ça li que
propulsé malamoko après botobani ko baksa bébé élégance après to kena ba kombo nanga et bano kende moni mais il y a la gité que to destina qui ont que ou bien to décider que lelo ou comme musicien et ça ka ningi et puis à ça la même ba interview que yene ngaza boye oh wana lagiye wana siko bana amoni mona kama za ya ushalama mulega ba jibe ba we et mamu leko souffler to ye mo te aki mwana bano babenga ba mukulukulu babenga bango tala ga to ki to betiti na ba TV5 to ki na Europe to betaki na sima chanda amema ba musicien chanda nenga za ba musicien na la poto to mona âge 5 ans omoni amema ba musicien na poto ba musuba tikala et puis ko yemba na wendo kolosoi ayo ko yemba na wendo aga olukanga po sala ba enregistrement na ye akutani pena chanda lokola yoka déjà chanda CP na ye na bisi per nga ko cha voix na nzembo ayo ko cha voix na nzembo to salika nini mélange wana ndenge mona ke pesa ki wana. Ok, je crois prochainement on va faire une émission vraiment pour parler de bébé Chanda, c'est très important. Mon frère, je te salue depuis quelque part là où tu es. Chanda déjà Koli. Mais il va retourner 25 ans. Hein? 25 ans, donc faisons rapide pour Bainos Bi, Bagez Mawete, Basimikin. Donc il faut le vite fait. Donc tout ça, le mécanisme, moro parce que tant Ayaki, tout ça, tu ne même pas Félix Oisé quoi. Tu ne même pas fait Regola. Je salue aussi Jamel Tabou. Ayebi, s'il faut parler des actualités aux gens à Kinshasa, pour te clôturer. L'actualité na yo siko nengoye makamoza bon na yo na sali na lupena retour définitif te mais na bandi kozonga ya mono mona ito ayi kosomba ba mo ba parler na biso ba biloko ba ka réseau ya na madame pour na madame to boti bana misatu donc siko Linda Stone mais Linda merci na oyara na kermesse kuna to solo la ça stand na kermesse ya bandal wana 112 to za la wana donc siko toujours malé mais poto bandela il faut tout ça la salle ya répétition tout ça la salle ya ba concert bon entre guillemets et puis deux ça studio d'enregistrement ndenge zalaki kala puis voilà quoi donc toujours on a déjà le passeport rouge non zute passeport rouge nga za la Suisse na na rouge ya solo o na croix ya pembe yo ni sur rouge muswane te rouge zo pesa mawa ba rouge ambassadeur il faut na mériter ngo soki ba benga ba bi ko mériter ngo na usepela na dia donc oya yo wana ezabina likolo wana ya monde entier wana na kenda na mokili mobimba wana ku baboya ka mote soka na beta ngo mais ya biso za na moi babino wana ba koto musuba likukuma pe koza la comprendre on est dans 100 likukuma donc États-Unis soka na zuit ticket na ke ben yo no na kinoro la poloti bientôt bi na voyager na lobby à tout moment donc numéro soga dans fly Bamboto mingi na Jean Calé Kalambaï, Élysée Kalambaï, Kelvin Kamozona avec Mère Tété Béton, puis honorable Lévi Paye. Lévi Paye, ACP. Bambo Théâtre ACP, Mimi Bambi, Aouti, Suisse, aïe, on a l'accès payé, on a mère, on a besoin de ça, on a management qui toque, Mimi Bambi. Et puis là, on a autour le bas Jean-Claude Mabanzo. Il y a Moutou. Nangola. Ante aza Moutou to rani na Suisse mais asala ba faire Nangola. Il y a Moutou na yo R4 Vidawa. Ndene il a dit il a fait. Il a dit il a fait. C'est que Jean-Claude Mabanzo, il a dit il a fait. Mais manifeste-toi maintenant. Danger. Et puis tu peux si Emmanuel Dodi. Emmanuel Dodi le prophète Bambo Théâtre vraiment Nzamba Kumisama aza na yo. C'est toujours à la coutume. Je me dis, Yanson a bim ça, on est moulay. Na stade. Evelyne Kanga, Evelyne Magali Atakwa, et puis Robert Nzoko, on a pire Moutnanga, Azawa en Hollande, Robert Nzoko, et Magui Madoda, avec Mobile Naye Papa Guy. Et puis Thierry Kolo, Maman Colette, Ange Tounani, Nakacha Londres, Ange Tounani, Papa Naba joueur, Mamote Nayo, Eric Lucas, toujours Eric Lele, et puis Presley Vita, Igor Izalala. Voilà ce bureau. Honorable Nerombo Moufonga Bangamo et Abina Pesa Mbote.
Fuma banga moyo, en tout cas, merci à trop. Tu as parlé. Si. Tu les groupes en a parlé. Il y a la galerie présidentielle. Hermolemba, Hermo, qui s'est soudain, mais c'est un minute, Valérie. Honorable, tu as bien Robicon, micro, tu as Robicon. Micro, Borouano, mais c'est des fois. Libaya mystique, tu as honorable. Et puis, na pesi mote pe na honorable Denis Kambaye. Denis Kambaye. Bango nyonso ba mote ba honorable nyonso. Si si. Ba mote à trop. OK. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est à la fin avec Maraï. Congoli Solo.